Ce que je forme les gens aujourd'hui, Vital Kamerhe et l'autre sali qui a l'ungwa na parlement, ils ont volonté na emogo na orgueil. On comprend, hein? Bien le sali qui a l'ungwa na parlement. Avant na kota makambo ya aimé boji. Parce que na fandagina eloko na bien chou na koloba yango. Et l'autre sali qui Vital Kamerhe a l'ungwa, ils ont volonté na emoko en tant que Congolais, il est libre à l'ungwa na ye na orgueil. Ce qui au bali moi c'est à pembe na ndako. Vous trouvez que makambo nyonso ya zo biso wana ezali kaka na avantage ya na yote et belé ezali na avantage na ye parce que au soit pembe za poso moko ya ba égoïste ba député na ba kopesa témoignage na ba député monsieur yango moni ba oyo ya kala wana o batikalaki na ba o ba yesika ils ont souhaité mieux que moi na mboka Neboji azwa biso super choix na leadership wana ame okuma masolo po parlement et qui est dans ndenge ya kitoko po so parlementaire zali se trouver peuple père se trouver po parlementaire so ka zali na ba condition na est normal te zali positif te moyen penser pour na ba peuple ezate akobana ko penser na ko na imoko pe il faut que tu zali na parlement nini ba parlementaire na biso na Congo bazali différent na ba parlementaire français belge américain et pas na biso ba parlementaire na ba base na bango ba commander ba exécutant. Bonjour, bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez partout dans le monde. Quand vous êtes ce qui est actualité, Zali, tout le monde pour la biso mon côté. Donc, tout moyen nyonso ya ko transmettre bino yango kani ya lobaka TV Dakar Radio T, tindika toujours la page actualité. De l'on a dalinga mon côté, na plateau, tout dalinga na décollé. Wiska songa, o azali bongo. Moko analyste politique ya mboka Congo nene to kosola nyonso etali actualité ya mboka Congo wana toujours benga ndeko Lewis Kasonga akokota na plateau na biso poto décortiquer o nyonso etali actualité ya République démocratique du Congo. Et voilà, bonjour mon mboka Lewis Kasongo. Bonjour maman journaliste. Sango boni. Bon, quand de moni biso boya, facha zo sala, velo tozana système ya bigogo. Talaka bato balobaki mingi mais lelo bakomi ko senga pardon. OK. On dit to lobi congolais o azali libanda na kati to pesa mokonza mboka confiance na ba wazalendo na ba FRDC po to kimisa nanga na staff na mobimba. OK. Dengo yango moni epesi biso santé oyo. Vraiment. Comment on a bonne santé kitoko en tout cas dans le bon amoni ke mboka fachi beto donc le marché malam. Tant pis tout ok na o etela total moko to mona ki semaine tout koleka bandeko ya plateforme FCC dans la kati ya parti politique PPRD basangana ki pito na mboka Nairobi pona ko sala oyo ko bimisa mo eloko la bango oyo babimisi pona ko batele sauver le Congo mais to bi ke sauver le Congo na ka slogan ya kala ya mwana mboka oyo azali bongo pasteur Coutinho azali bongo na mboka ya bapaya mais to monde lelo pe FCC bazwi initiative wana ko bimisa slogan ya sauver le Congo depuis que ko loba mo mke par rapport na vraiment ezali mawa trop quand tu lo na Kinshasa kibana kin bazo seka ba musu baza kolela kotala batu basali 21 ans d'existence na pouvoir après bakei baye lisusu après 6 ans et demi baye lisusu sauver le Congo bako sauver Congo na nini batu wana o basangana ki na Nairobi wana moi en fait en tant que Congolais bazali batu bazali ko sala messe noire na bango pona ko koisa Congo mais eza déjà trop tard et simbate po ba manœuvre na bango nyonso oyo bango batiaki na système na G po na kokoisa d'unité ya peuple congolais et ça vraiment déjà trop tard yango nazali koyebisa ba peuple congolais que bolanda Kabila Joseph Kabila na staff na été ezali distraction oyo ezali ko préoccuper biso pour le moment ezali to sala na face na ennemi to bengana na territoire na biso batwana bazali ba traite bazali bat oyo autre benga to ko benga na terme simple que ba congolais ya motema mabe balingi Congo eke liboso te yango tozali ko décourager bango na démarche wana que to beta bango kara biso to se concentrer pour na ko benga na Rwandais na ba staff ba congolais bazali entouré
balungwa hors d'état de nuit na territoire na biso pour ba peuple ba vivre à l'aise. Donc bakama Nairobi wana mama journaliste bazali ba aventurier na suka na suki wana bazali ba vrai aventurier pour basali 18 ans pe basali et eloko moko te bakoyela biso nini amatika olingi susu batie lo photo ya pakebo oyo otikala koya te batie bato wana batie biso bafoto ya bapakebo ti lelo totikala komona pakebo te batie biso bafoto ya baimmeuble ya batgv ti lelo totikala komona yango te mais baya lisusu sauve le Congo yango ya wapi yango ya banani onani namonaki na place wana ba ancien ministre des affaires étrangères komona nani Raymond Tshibanda mutu ateka Congo na négociation lelo soki ya ezali kozala na plein makasi eza Raymond Tshibanda a signé accord moko oyo ekomisa biso na oyo tozali lelo baza na leso kopesa bakongolais te bakongolais bakomimir mature po tozali agressé pas agressé awa azali étranger toza concentré tobengana neno tosala nanu face na ye na ndenge moko ya bien po nazoyebisika congolais kobanga lisusu te ndenge décision ebimaki na conseil des ministres parce que bakongolais bele bazali kolanda actualité ya mboka te ke topesi bango 90 jours bato wana baza na este na bao bazalaki na Nairobi balungwa na sol congolais bazonga bisika bauta en dehors ya 90 jours wana parce que ezali kokenda procédure ya korespecter accord ya Washington wana ezali déclaration euti na conseil des ministres donc na 90 jours ba respecter accord ya Washington balungwa pe na territoire na biso po après 90 jours bakozwa frappe moko frappe bakozwa te tika. Est-ce qu'accord en à Washington ils ont exclure que dialogue est la terre et ton dengeni maman qui dit dialogue ezali idée ya basango idée ya ba oyo basana poste ba briquer ba poste politique po ba koma na ba makango ebele baba na osala biso ba auto benga ba n'importe quoi nde bato bazoya na ba idée wana mais ba vrai congolais ba vrai patriote comment le vrai patriote bazana idée ya dialogue ti dialogue pour le moment ezali nango passe-temps wana ba congolais nde bazako loba yango même ye moko mokonzi mboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo champion des champions mwana nzambe kande tolobaka azali na idée ya dialogue te même si abimisi na idée wana pour le moment ba congolais ba komima na nzela lobi tosi tolembi makambo ya dialogue ezana kopia mokonzi ko lobaki akosala dialogue kaka na ba congolais soki alobi ki akosala dialogue kaka na ba congolais mais eza pour le moment te maman il faut nanu tosisa nanu guerre mboka ekoma stable après tozongi tofwandi na kati ya dialogue wana nde tokoloba au plus jamais ke congolais akesanga na munguna oya koboma bandeko na ye maman tala makambo eleki na Goma na Bukavu semaine passée le médecin sans frontières bakangi conteneur mobimba eza na bato akopola na Goma bato ya FCC bazo AFC wana na M23 bazokende kokunda conteneur ya bongo wana mama na ngai est-ce que vraiment trop bande revivre bongo wana plus de 30 ans totika donc peuple congolais zala vigilant. OK. Donc il n'est pas toujours toujours été là tout moi qui dollar et qui se vote aussi peu dollar et qui mais le Congo de là on qui dit mtomtana tona OK Bandal 21 Oya Victor 22 OK Yolo 21 500 OK Delvo kuna 20 000 francs finalement les années est-ce que toi moi les a escroquer ba tout ton deni na habité so ki ko libre moi muke ba kongo mani ba me kana ko yeba muke ba comprendre ce que zani parce que ba tout so ba c'est que non dollar et kiti mais na marché bloc zo kitate so le que daki 1000 francs et comme 950 na habité so ko ko ba moi muke po ba en tout cas ils ont passé vraiment passe bazo battre et comme escroquerie ton dengeni. Merci beaucoup maman journaliste quand est le Baka TV radio T soko zolanda biso na niveau ya poto tala biso bien soko zolanda pe biso na niveau ya Congo tala biso bien na yebi ke na Congo bato batangi baza ba 15 diplômes baza ebele mais le même batwana oya ba 50 diplômes wana bazo ya lisusu à la place publique pour na kokosa peuple congolais non peuple congolais a commis mature. Peuple congolais a été en 1960 parce qu'on n'avait que 17
17 personnes au bazaki ba cadre universitaire mais et l'autre c'est des millions des universitaires classe kutu ils en ango komika na 6 heures bani na onchik do bat ba comment comprendre makambo facile na makambo etali dollar na pesina no gouverneur à banque centrale André Wamesu félicitations na courage oyi azui pour na ko lakisa ba congolais que topé sa valeur na ba symbole na biso pour monnaie locale. Quand je dis symbole, les alliés des outils de valeur. Logo ils ont la valeur, ça fait partie de symbole nabiso. Franc congolais. Après sinon franc congolais valeur. Après ça peuple congolais que botika kolanda ba aventurier tena ba escroquer mboka nabiso batu ba umeli na escroquerie et amutu so sali 50 ans d'escroquerie et comme vie opératoire normal. Mode de vie normal. Le yé escroquerie, ils en a quelque chose qui est normal. Bande konanga yo bazali kolanda biso na TV oya munene dollar ezali na to nango ya banque botelaka chaque jour banque centrale azali kopé ça rapport na ye. Banque centrale a changé système na ya communication. Chaque jour azali kopé ça comment marche à dollar ezali. Mais donc c'est une évolution chaque jour. C'est une évolution chaque jour. Lelo eko sala moi et matimo muke ekiti mais to ese lungwe na 28 et ezala c'est il y a 23 na niveau il y a banque centrale. Moni bay o bazali ko sala ba aventure li baneza ba cambiste. Bazali association des malfaiteurs, les cambistes excusez-moi. Ba o bazali ko sala yango na sérieux nyonso bazali mais ba cambiste belé ba kota na je ya muyibi ya bay o balingi ko détruire Congo sur le plan économique. Bakambi sebele baza ko sala yango na ba banque commerciale nyonso etoni awa la plupart eza ba banque ba miyibi ba capitaine na bango soki lelo vraiment to tchetoli to chama ka mouvement banque centrale linga chama ka mouvement na mes ba banque ebele ko kangama baza na ba faux capital omoni bango nde bazali ko matisa dollar mais banque centrale non gouvernement à travers ministre de l'économie que je salue en passant moi na mboka Daniel Mukoko samba pona musala kitoko azali ko sala bazali na to oyo il faut la évolution chaque jour mais là ba supermarché mususu za na to là likolo parce que le congolais comme on préférait akache mata moi des baguettes na supermarché après si moi $10 na congolais ba congolais ba lela na mboka oyo mama ba opposant ya Félix Tshisekedi ba congolais ba lela na mboka likamba dollar ba betanga kutu moi na mboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo na stade que dollar lelo ezali kokita nazali komona ba opposant mosusu bazali koleka na ba TV comme ezali escroquerie sikoyo na mboko je ne comprends pas les hommes de 15 diplômes batu batangi na ba Harvard batu batangi na ba Sorbonne batu batangi na ba Paris 7 batu batangi na ba Institut Uniforme de Californie bazana mboko bazali belé bazali koloba chaque jour wapi mabe effort au gouverneur à Banque centrale a projeté franc et belé sur le marché et a projeté dollar et belé pour franc et leur valeur à Salimabe. N'importe tu comprendras te batou tant Félix Tshisekedi a quitté $6 et comme escroquerie ce qui est mati au dollar et mati pour te dire que batou ba umeli na misala ya mabe mingi na kati ya mboka Congo et comme mode opératoire na bango ata umemeli bango eloko malamu lelo bazali ko comprendre ti mais na o etali que dollar et kiti biloko ezali ko biloko ezali ko kita na économie ngai na tuno na lobby na yebi nga na tuno na lobby ba Congo man baza bezo ba yeba pourquoi eza lelo ngalema ya na to nango monga fu eza na to nango oye kasavu to nango ya na lobby que bangi ba parce que des coquerité parce que lobby que étendue nyonso fo la bobele primako ceux qui vendent na monga fu la vendent na kasavu vendent na ngalema vendent boben eza 22 21 19 20 voire même 19 500 ceux qui ok na ba maison de change oyo ezali sérieux o bazali ko sala musala bango ko banga nzambe ko banga pe na ba mibeko mboka bazali na to bazali ko sala la to ya banque si on est vraiment mais ceux qui ok y pas ba changeur bon nazo bisé que muto ele biso maka ba changeur ti na ba coin ko ezali go tanzambe ezala ki association ya ba miyibi ba ke ko bimisa mbongo na kati na COP on est la COP ezala ni COP kal banque commerçant ma yeboye
ana posa frapper l'état congolais na ba dollar ba ki ba bimisi mbongo ba yi ba pesa ngo ba changer mutu mo wa za la 200 millions de francs congolais zo le dollar aza c'est un homme d'affaires aibi que Congo ils en a faiblesse mo to produire cannabis le côté na partie wana ils a faiblesse ba ni ko frapper Congo mais na mesure ba dirigeant tout suite pour le moment gouverneur banque centrale a projeté 50 millions ya pamba eza et comme na salema et que malem mais ça qui première phase deuxième phase donc comme ti ba dixième phase dollar est comme stable pour aloba ki na émission na ya top Congo que beau garder ba franc bazolinga ba tia équilibre to moko bo etika la stable omoni mais ce qui to landi ba politicien ba oyo ba kotisa ba congolais belé na escroquerie ozo mona ba to wana cité wana ezali ba tout ebelé ba umeli na escroquerie na zongeli maloba ba komisa en mode moko normal zamaka maochana mutute deuxième des choses biloko na économie ekosala on a komata ekitaka malembe moto moso oza sombeki na total fa a vider stock nae kwaso mala to wana po ya koteka yango nde économie ezalaka économie komata bo ezaka mbala moko kokita yaka malembe là c'est simple donc oyo azana mato ya koyoka ayoka eloko na lobi wana mais ba mathématique mosusu wana wana tutsengeli ba kodempo nani passer kodempo ya on est ba expert ba 15 diplômes ba expliquer ba peuple congolais pourquoi biloko ezo kitate toujours na wetala côté ndeko Lewis Kasonga to moni mikolo en tout cas insécurité comme makasi braquage lobi kutu yinda ki kuna na commune en Selekuna na yebi to ko koloba moi loba mke par rapport à braquage de ça mais est-ce que ministère ou est approprié ko sala musala ndé za incompétent on déni parce qu'en tout cas ba congolais ba lobi ba lembi Timoïbe pas criminalité donc ya kolobate. Merci beaucoup maman journaliste quand tu lobaka Fati aye na système asika ba maman ba papa il faut botinda bana na bino na la police omoni boto zoko na nga insécurité botinda bana na bino na la police ba congolais ba jeune kinois ba jeune congolais boya kokota na la police nesinga na bona ya mukolo mai na kota na la police ezati mais okozo pe diplôme d'état na yo boyo OK université quand tu as moins de 26 ans yaka okota pe na la police armée na biso ni na surtout la police na biso eza na insuffisance ya ba éléments bazate place problème ebandeli yango wana ba congolais il faut batia l'état pression l'état a formé ba policier mosusu bino pe ba parents de bozana bandaku botinda bana na bino na la police eza esika ya bien ya kosala musala à l'aise omoni bato wana bazana domaine bazana côté technique na côté autre bengi ressources humaines un licencié na la police a rendosa na société un licencié a rendosa un licencié au na ressources humaines et on to yebisi que insécurité za kokoma ebele ba élément baza muke mama yo zo mona ba policier kaka na Kinshasa tala neti côté basalaki ba bêtise lobe pa ba criminel wana nani na ba côté ba Selekuna na environnement wana bazana combien de sociétés même si ba société bazali na kati ya société wana ya combien des éléments ba éléments bazate okuta société mo ezaka na 5 policiers ba collaborer na ba volontaire oyo to benga ba bureau wana ba bureau de wana ba tout bazana tout ça la problème insuffisance ba éléments wana eloko liboso eloko wa mibale ba te point insécurité c'est la mboka Congo gouvernement soit l'état na biso faux ba mekana ko recruter ko former les ba policiers belé ça maman na ngai sikoyo kuto zo mona policier na Kinshasa ozo mona société na Kinshasa kenne na ville munene lokola Lubumbashi okotambola okuti la police ezawa ozo la police muso oke distance ati na so de moto ya Mandela na Lubumbashi ville munene lokola Lubumbashi soki na bakisanga na ba mouvement partout ba élément bazate on senti que policier ba homme ba nini ba policier baza mukie ngezo sala insécurité yango to sengi na gouvernement atela acha mbongo na domaine ya sécurité ba recruter ba jeunes ba informer ba former bango na la police pour insécurité aussi là pour ba élément bazate eloko na bango chaque fois biso bato za kotambola kende na ba province na ba territoire au route territoire moko boye bazaka na 50 policiers mais territoire neza munene ko Kinshasa oyo yebisanga mama na ngai insécurité ko zate o zalate
yango nde tozali kosenga na gouvernement congolais à travers premier ministre madame Souminoa bameka kokanisa likambo ya sécurité batie bapesa mbongo barecruter baformer bapolisier mosusu mpo mboka ekomi na bato ebele chaque jour tozokoma ebele il faut mpe sécurité azwa bayo bazali na domaine ya sécurité bazwa mpe bastratégie babakisa baélément mpo dérapage wana ezala te yango wana nazomona na ville ya Kinshasa bato bakomi ebele bakati ekomi ebele baélément bakomi muke baélément bakomi muke yango kande tolobaka télévision ezalaka radio te biloko ozokomona na bilili ya tozali na kati ya assemblée nationale ozokomona na nsima na nga kuna ndako wana eza komonana ezali bongo chambre basse ya parlement mais ya kokambo eza kaka après départ ya mwana mboka Vital Kamerhe oyo azalaki bongo lokola président ya assemblée nationale lelo oyo epesi mwa nungunungu tozokoyoka tozokomona mato ezokoyoka ndeko Aimé Boji Sangara akozala bongo candidat na oyo etali élection ya assemblée nationale to pe chambre basse ya parlement na ebite mwana mboka koki kolimbola biso mwa muke par rapport na ngo mwa eloko ya koloba ezali. Merci beaucoup maman journaliste quand tu lobaka TV radio tenabiki bato bazali kolanda biso partout même na États-Unis bato bazali kolanda biso na Australie na Congo mobimba oyo likambo etali parlement nde ezali kosala ke mboka etamola gouvernement nde eza wana ezali pouvoir gouvernement ezali na parlement yango na depuis départ ya mwana mboka Vital Kamerhe oyo akendaki na volonté na ye moko. Ce que j'informe les gens aujourd'hui Vital Kamerhe eloko esali ki alungwa na parlement ezali volonté na ye moko na orgueil. On comprend hein? Nde esali ki alungwa na parlement avant na kota makambo ya Aimé Boji parce que na fandaki na eloko na bien jour na koloba yango eloko esali ki Vital Kamerhe alungwa ezali volonté na ye moko en tant que Congolais il est libre alungwe na ye na orgueil. Orgueil fuleni muta ndimi na démissionner na ya comme atika ne député simple comme orgueil tabi ba ko ndé ozalaka soki obali mwasi na ndako bandeko na ngai biso batobotama na famille ya bato pembe biso tobotama bato ba famille ya pembe do ezana ngolo wasikate soki obali mwasi ya pembe na ndako otuveke makambo nyusu ya zoye biso wana ezali kaka na avantage ya na yote ebele ezali na avantage na ye parce que poso ya pembe eza poso moko ya ba égoïste biso tozala bala pembe na ndako soki otinde une fois deuxième fois ndeko ya fandi wana omona bamwa boyi alobi tinde pe ce sont des égoïstes mpona poso na bango wana baza na baconseil moko bosoza sage te mama na ngai okwe na libulu okoma orgueil kolata nini azalaka na mwasi ya métis mwasi ya pembe azalaka boye yango nde esaliki mwana mboka Vital Kamerhe orgueil wana loti pe na nzoto yango atiki parlement bon mwana mboka Aimé Boji azoya wana ezali eloko na banga na bwaki na molini na cité komba mutu te pour dire ba congolais que mwasi ya pembe poso ya pembe pesaka moto orgueil yango il faut komikitisa po batombola yo yango nde omoni mwana mboka Vital Kamerhe atiki na ye parlement volonté na ye moko na orgueil oyo akotisaki déjà na kati ya motema na ye. Okay. Mwana mboka Aimé Boji azali koyeya azali nano député élu ya Walikali province ya Nord Kivu na territoire ya Walikali azalaki membre ya gouvernement depuis Sama Lukonde ministre à budget bato bamonika ndenge azalaki na budget wana. Aimé Boji na temps na ye en tant que ministre à budget il a quand même fait un bon parcours. Monique Batubele bazalaki mécanisé bato bazui ba mbongo na bango et le fonctionnaire a eu valeur. Aimé Boji azali ko mécaniser ko pesa mbongo soki ba mécaniser moto ya fonction publique mbongo azali ko bima na lumbango moto azali ko se trouver na ba droit na ye ba policier bazui ba double salaire na armée bato bazui ba double salaire za ba œuvre ya mwana mboka Aimé Boji Sangara azali mutu moko azali na motema ya mboka na ye parce qu'il est congolais de père et de mère. Azali na volonté ya kosalela ka mboka parce que ba congolais ba tikali na ba ambition ya kosalela mboka baza muke yepe Aimé Boji na kati en tant que congolais ala posa kosalela mboka na ye yango moni parcours na ye en tant que ministre à budget ezali kitoko pas trop de commentaires parce que est-ce que ça m'a fait parce que ada cadre na kati ya unité
Azalaki président, oh, il y a un succédé, Azalaki président, il y a UNC. Azak cadre na UNC, il fit secrétaire général à UNC. Oui. Pour batubele ba yebakate. Batubele ba komoneka meboje. Amoni yekande akomaki ministre abidje, il fit au cadre pe autorité na UNC. OK. Tango lungwe comparé en en français la le mot me manque compatibilité sur compatibilité de celle qui est il y a tika la CG et a tika la ministre a cédé pour ça qui CG na parti mais parcours na un ministère abidje ils allaient parcours moko ils allaient impeccable par rapport il y a acte il a posé en tant que ministre abidje pour ba ministre belé ba le kawana tout monde ba fonctionnaire ba banda ko la ka likamba mbongo likambo ya oh mbongo na biso matite mbongo dès que décision ont mis dans conseil des ministres et il y a une table lui en tant que autorité des secteurs de titel au monde a sali acte mbalamoko bakamboke bien yango ba parlementaire ba penser que ndenga sali parcours ya bien la ministère a budget ko ya pe na parlement a zui per choix un plus oh bango ba monaki quand il était ministre de budget parce que si parlementaire au bazaki na les statuts à 2018 2023 ba monaki ndenge ba salaire ndé banoko pesa ma ba prime na bango pesa ma sans problème ils allaient ministre à budget décaissement banoko salaire sans problème parce que c'est le ministre de budget qui fait le décaissement après finance après simbongo c'est ça ba député on a pas pesa témoignage ba député monsieur yango moni ba oyo ya kalawana o batikalaki na ba o ba yesika ils ont souhaité mieux que moi Namboka Meboge azwa sous per choix na leadership wana ame okuma masolo po parlement et que na ndenge ya kitoko po so parlementaire zali qui se trouver peuple peut se trouver po parlementaire soka zalina ba condition na normal te zali positif te moyen penser pour na peuple ezate akobana ko passer na pona imoko pe il faut que tous zali na parlement nini ba parlementaire na biso na Congo bazali différent na ba parlementaire français belge américain et pas na biso ba parlementaire na ba base na bango ba commander ba exécutant ba ko bazo place à gouvernement parce que gouvernement charge to ko pe charge ko za l'équipe mingi so des ali ko bosana on ne sait pas ba parlementaire bazua ba makambo belé na ba base na bango bazali ko salisa population bazali ko sala ba pont na ba bisiko ba ko sala bazali ko sala même na banzela ko aider ba tukana mamuki o bazwa na parlement na yango ba lingi leadership ya mwana mboka Meboge oyo ba moni parcours na ina ministère ya budget ndenge alekaki azo leadership na memela bango na kati ya parlement pour ba se retrouver pour ba mais quand même pour trouver solution na ba base na bango parce que parlementaire na 2 ans oyo azako kemba fort a kembi parlementaire comme au les journalistes $20 et Meboge azo zelo ouais et pas parlementaire biso tous allez ba journaliste tous allez ba communicateur tous allez ko solo la moko mi balé mi ça tout baza vraiment na posa na ye aya masolo fungwama po Congo za na posa ba to baza na volontaire au salela ye ndeko leusika songa na todo botondi na nyonso kuti koloba meto est-ce que oyebi ke ndako vana ka to bofike tangaka te tala lo bandeko na biso ba administratif bazo sala des grèves en grève make mikolo no sombongo na bango yo za sûr que soki ndeko me boji sangara ya makabulo soko bonga ba ko sepela barrière ezala lisusu te mama na ngai likambo ya ba administrateur ya niveau ya chambre basse batwana ozomona na bazwa mbongo salaire bazali ko zuwa salaire à fonction publique bazali pe ko zuwa mbongo na bango ya ba prime o bango basali bazali ko bazana droit na bango mais o biso tozali ko regretter que eloko bango bazali ko luka ezali ba avantage wana wazali ko kumba masolo wazali ko sala intérim mwana mboka première vice le professeur Chilumbai alobaki ke bazela nanu parce que awa ezali ministère te awa ezali banque te awa ezali parlement awa bavotaka mobeko awa bakontrola nde exécutant wazali ko kumba masolo awa nde akontrolaka ye awa ezali place mo babombaka mbongo te mais bango bazali kozala awa kosala awa bazali pe ba fonctionnaire ya fonction publique moni soki ke bazwaka déjà salaire bazwaka déjà ba prime et o bango bazali ko réclamer wana ezali nango ka biloko moko boyo babenga ba avantage na musala
bazali na raison te mama na ngai au salaire na bango tango aimé boja ko ya awa salaire na bango même si bana ozongo na retard et kozana avance vous comprenez hein moi moi avancement moi quelques jours président parlement azaya kokuta déjà nyonso ezali ba service nyonso ezali musana ezaka kosala démarche ke ba parlementaire ba se retrouver ba bazo sala administration bazo mbona po ezali musala o ya mboka c'est ça donc soki aimé boja komi ako meka ko solo na tous les deux partis parce que yango ça que parlement est fonctionner mais que bazali ko gréver pour na mbongo ezali lukuta wana na informer déjà population ayeba que bazali ko gréver pour na salaire c'est pe rarement na mboka Vital Kamerhe salaki ya ko koma document mongo boye ki ba ko doubler salaire na bino ba 4 fois ba 5 fois yango ne bazali ko révéler makasi docteur ba salaire yango ba doubler na bango yango te ba ko doubler salaire 3 5 fois 4 fois te ezali populisme ba politiciens mama na ngai les politiciens ont des populismes wana ndenge na ezubo ba politiciens makasi jamais ba expert o bazali na bambule belé na fonction publique ba les katana na ba TV ba expliquer biso est-ce que ba ko doubler salaire mutu soko ba na ozo $200 bala moko ba doubler ba ozo $800 $1000 ça se fait pas jamais nulle part au monde mais ce qui moi na mboka Vital Kamerhe a signé la ki bango document wana que ba yango bazali ko contester pour bazo mbongo wana ezali populisme au parlement ils na posa mutu moko azali quand même mutu moko ko mikitisa mutu moko azali pour collaborer na ba biso na no malamu na yo pino lobi est-ce que là likamuna kanya kate poto bi ke me boji azala kane papa moko malamu azaka bien na ba et kamukanya kate ba député ba dimoka facilement boy et dali pana ku ba toyebi ezali pe lingana biso ezali kamba ko lingana no mboka na engagement pour na mboka ezali kamba kanya kate ezali kamba mbongo te et me boji a démissionné na nous kozala membre du gouvernement maman kozala membre du gouvernement na Congo so za ministre pendant 2 mois pas Cécilie mais hier tikina oyebi kozala ministre de l'industrie na mboko oyo eza ministère eza na ba projet ba mbongo so na bango beto ba solo wa kozala kutu président parlement eza nango loko te mais soki azimi kotika nyonso asalela mboka na parlement parce que ndenge tozali komona agresseur azali kobundisa biso na est il faut kozwa président parlement moko azali ferme mpona kosala face na agresseur po agresseur azo tenter tolemi plus de 30 ans yango moni mwana mboka Aimé Boje azali avec un cœur ouvert pour aya pour les affronts parler mes affronts parler mes place oya au commis président le besoin à Paris le besoin à Washington le besoin à Dubaï le te parlement faut tendre mabolongo na se pombo kende liboso parce que nyonso ezo salemawa yango moni mwana mboka Aimé Boje quand on a dit na soirée à comprendre qu'il est temps maintenant ya ko sala la mboka yango ndio zo mona mwana mboka fumumpa une amweni ke mboka ngo pe to sali nyonso mais il est pe aussi kaka ta to sala la mboka yango moni azali koloba makambo ezali correct o ezako sepesa ba Congo yango moni pe mwana mboka Aimé Boje alingi akoma pe correct pona ko sala la mboka kokoma correct pona ko sala la mboka ezali kozala na front ezali parlement pour na la face na agresseur yango ya poni to comme vraiment na suka ya émission na biso wana ezalaki bongo mwana mboka Lewis Kasonga wa azali bongo analyste politique ya mboka Congo nde tote kusola nyonso etala kata mboka Congo ndeko to comme na mwa suka na epto ko koloba nini bakongo mani bazozela nini bakozela nini par rapport na mimese zo koleka na mboka Congo to moni guerre est aussi la tête de la côté pays criminalité côté pays ndeko wana pe susu mukuna en tout cas persona mama Bonnette Kelombe o atiki biso enseignante o azalaki malamu na bana o bona mona azalaki na maternelle comme dada 5e primaire maka koluka mama Bonnette alaki mwasi moko très brave en tout cas persona na ebité moi liloba muke. Merci beaucoup mon so akufi to ebisaka kende nzela na ezala bien biso pe tutikali sima ifo to mibongisa o nzela biso nyonso ngana makambo bato bakufa chef mon so akufi na sa commentaire belete parce que liwa ezali na ba réalité belé moni angona j'ai toujours condamné les gens qui sont sur TikTok que liwa ya mutu ekomi ko sala ngo trafic na yo non c'est pas bon mon so akufi autre il faut que dans respect na ba mort au taquet akende bien
mais poto suki sa na oyo otuninga en tant que nazalaki invité na yo mboka ezokende bien mpe mboka ezokende bien bato ya motema mabe nde bazali kotema la place publique pour montrer aux gens que mboka ezokende mabe te mboka ezali kokende bien faci azali kosala lelo kozwa mutuka na yo na Kinshasa te mbujimai nzela eza kitoko ozwi mutuka na yo oketi Lubumbashi nzela eza kitoko ozwi donc mama Congo eza monene makambo ezokende bien parce que volonté ezali volonté politique ezali yango ezali faci alobaka il faut tokanga mabiso nyonso ensemble pour na réussite ezala po nga moko esimba so bino bozali kotyanga maboko réussite kozala total Congo ezali kokende bien bazali kobunda po économie ekoma stable tozali kotya bango maboko yango tosengi na bapeuple ya congolais batya mutu tu bazali kokanisa mpona bolamu ya Congo nasengi lisusu na bapeuple ya congolais balakela mutu tu oyo azali kokanisa mabe ya Congo nasuki wana. Merci Totondio Botondi. Merci maman. ezalaki bongo ya biso ndeko Lewis Songo azali bongo analyste politique ya République démocratique du Congo boyoki nyonso alobi asili kolembola na oyo etali to ya dollar oyo etali insécurité na mboka Congo par rapport à actualité mosusu ndenge awuti koloba tokomi vraiment na suka ya émission na biso ezalaki bongo ngai mwana mosala bino mama Sandra Kasson journaliste internationale oyo alingaka kodécortiquer mingi actualité politique oyo etali République démocratique du Congo nayesala bino bosabone massivement na chaîne na biso tindika awa toujours en avant actualité en temps réel nalingaka bino mingi tokutani mikolo ezali koya ciao.